Soki olingi otindela michopo maloba yebisa soi po batir tanaka tous les temps Chéri akoma irondela lula nelikolo Aboya kokita na se abala mopepe Nani nana, nani nalindanda Nani ndanda, nani Déjà une réalité à vie, Moutou Azala éternellement, Azateli Lobanza, Megane Mutetigalaka Seko. Donc viendra un jour au Kabwana, Nabango toujours Kaka. Ndenge to bandaki, ndenge pe place Moriroya, peut-être de croiser des chemins, to Kabwani. Mais souhait nanga, na souci nangai, na prière nanga, zato Kabwana ndenge bien. Yazala une grande dame pour nous défendre la culture congolaise. Il n'y a pas à une grande dame pour nous défendre la culture congolaise. Mama wangai wa bolingo. Mama wangai wa boboto Sophie hote yangai bolingo bana bomwana yo moto lakisa ngai kobwaka lokolo yo lakisa ngai nzela ya kela sire lelo yonga na komi moto mama pongi ya liboso na libumu na yo kolia ya liboso na libumu na yo sanza libwa ya mokumba na ngai ngai nazangi eloko ya kopesa yo mama Président Chancelier. Bonjour, bonjour. Président Chancelier, tu as temps belé na katia musique na biso ya Congo, tu as temps belé to manqué yo. Entre autres, tu as temps belé vraiment to yo ki yo te album pe to zo yo kayango te président Chancelier bon no basangwa mouvement. Non, mouvement est très bien, tu as qui vraiment donc en plein préparatif il y a prochain album na biso nouvelle vague. Tout ça déjà presque 70%, donc il y a presque na suka sonza balingi. Si ba fin mars de clôturer misala national niveau Kinshasa et puis to luki moi que nous ça la mixage dans na mikila mindele pour to luka moi peut-être comme ça son ndenge senga pour ils allaient prêt to présenter en la grande vacances la population nyosto quoi. Il y a monde entier parce que musique est universelle. Voilà. Mais président qui est fanatique, il y a bonne musique, il y a planète élégance, va manquer qui autant ou là vraiment. Oui oui, c'est pourquoi la zobeng sabango déjà et belé au bazar sur place dans Kinshasa ba vacances ba roya mikolo na Radiakin pour retenir des dates. Vendredi le 8 mars aux Anabino Bongo na Fekin banda 15h ti l'herbino bogolemba biso za ba umbu na bino to za poto sepeli sabino to bête la bino le mama d'abord. Alors, deuxième date aux Abongo le 30 mars pour la clôture à mois de la femme n'a représenté officiellement ces deux belles nana pour que Batouba va savourer, on va découvrir que Mouké Amboloko ils répondent à maladie, te balandate pour bazar na Miké na Nuboy tout ça quoi, bazar bourré de talent, on va retrouver ma casse migolo dans les 30 wana. Donc voilà quoi. Mais président, au lobby on représente bango ba belle nana mais na ko remarquer beaucoup plus la musique qui na biso ya Congo, musique congolaise na biso et comme tambola kana ba fille on dirait vraiment moi rythme ngo comme mingi penda na kata ba fille mais quand to eba ba fille beaucoup plus bazala qui pas président Boziana mais to moni pe que na kata planète élégance to moni ba fille to comme ba fille presque partout président et c'est le roni depuis comment ça lui ka pour valoriser biso to ba lobby que parité au tondengeni. Non, non, pas la parité. Moi, si Aza toujours dans centre ya masolo, nzamba sala mokili markwana. L'air nzamba sala mokili na kela mobali. Après c'est ba or, ba diamant, après ça c'est ba manganèse, ba cuivre, après ça c'est ba pétrole, ba biloko tout mokili mbatu ya yo zwa donno nango Adam. Mais pesa siko que non Adam azalaka ma nzamba comprendre mais muto azala bomengo, il est peut-être plus que billionnaire. Comment ça na sourire te. Mais c'est que jour gaga Adam tellement ka bo monika invasion ya kuna zo betaka archka boyaka azobetaka archka boyaka a seki atalebi voici l'os de mes os la chair de ma chair nzamba comprend que loko za kozanga ya ngwana do point mo za kozanga likolo a i po comme i vous comprenez donc cela veut dire que basi bazalaka toujours kaka parce que moi c'est ça mon pépé mon qu'il est temps bon toujours la moi si toujours souhaiter même la politique basi bazala la majorité bolongo la complexe. Alors, les gens qui ont maman na biso o bazana don on nzamba pesi bango to banana na la doyenne après to kutana énergie. Alors faut qu'on orienter bango, faut qu'on encadrer bango. Moi on ça la comparaison ba grand-père Bozi na izate parce que bango baza ba doyen ba vieux loulou. Bango baza ko ba école biso to landa bango to ko banana bango. Vous comprenez? Donc c'est ça quoi. Ok, président Chancelier, le bique bango baza vraiment bana zo reconnaître en vraiment en tout cas président album mais a combien de titres? L'album a juste 12 titres. 12 titres. Oui, oui, 12. Mais président, tout le monde est biso ozongi biso na mabele ya Congo bozo misela biso album. Okotika biso suna nzala to keno lisusu.
Non. Lokola que base, les canaux déjà là-bas, tant moroboé, et un peu compliqué. Là, on perdre maman Botangaï, la seule femme qui m'a tant aimé, la perda qui est souci là ici là qui peut tenir aux orations spota, quatrième ya famille Nabiso, avec au coup falissus. Donc, ma douleur ou on a moyen d'exercer Moussala n'a correctement acquitté parce que Moussala musique est Moussala il y a Essengo. Alors comme si parce que Malamogo et Pessigano voilà tous 8 ans. Tu comprends que Nzamba sala mokil na markwana Nzamba yemo mta garda secret en motama yemo mta garda secret liwa pesa biso secret ya vie pour te comment collaborer comment se compléter na ta vie. La musique est faite pour la joie donc biso tozo qui joie ce que pour tout le monde to s'appelle sabato donc base tous a deux pieds sur terre na Kinshasa bato ba déjà le 8 mars Barosepela ba o ba le 30 mars Barosepela na okene mobembo un mois na rozonga sur place. Là, dans un place, le projet Moussous groupe ezali au moins tout avant le moment venu kaka mais batuba c'est la mingi nouvelle vague mingi nouvelle vague mingi nouvelle vague. Président na kati nouvelle vague to ko retrouver pe ba maman ba voix ba maman na kati. Ouais na kati nouvelle vague boyo ka pena que y a yemi na particularité avant na y a yemi na particularité avant na l'air mo ba yembi kaka bango moko sanga na ba particularité ba vona bango l'air mo to yembi pe lisusu na ngai na bango ensemble mais to suki kaka wana te to za ba junior de Londres bazana to za ba chameau bazawana do to za équipe ya gaillard o to pesi mututu opportunité ko luka moya ko s'exprimer très bien. Voilà. Ok, maman Emilie Nzemba Motema ya tous pepele ya Mbetolo monument président chancelier des Zimbabwe. En tout cas, to ko yoka ba maman na moi elo ko ngona muke ba se pesa na biso le 8 mars na le comité mais ba laksa biso déjà que ndengeni le 8 mars sangi ko zala makambo le 8 mars. To ko yoka bino muke? Mama wanga wa bulingo Mama ngai wa boboto Sophie Oteanga bolingo banda pomona Yo moto la kisanga kuboka lokolo Ola kisanga izela kilasie Lelo yonga na komi moto mama. Bon, ça on fait ça, merci beaucoup. Voilà, en tout cas, vraiment, boyo ki bino moko de konabisa pandine tekende to lobaka vraiment l'émission Ndou les news a pandine tekese que to kozwa ba belle mélodie vraiment na ba maman na biso le 8 mars. Le 8 mars biso nyoso toza na village chez Temba président. Non, le 8 mars tozali bongo na espace Bikapi na Fikine na foire banda 15h ti l'heure bino bokolemba jusqu'à l'aube. Alors le 30 mars na clôture à mois de la femme de Robeta maman na spectacle na village chez Temba. Voilà ce qu'on a 20h na Tongo. Voilà, on a occasion de présenter officiellement, je dis bien officiellement, Banana Oyo pour que bas occasion de s'exprimer. Soirée Mumba on a 25%, 25% de Bango, Mibale 50%. Après, on a intervenu dans 50% avec les restes des artistes. 50% président, est-ce que na ko bana maman ko pesa ba charge ba ko kapena ko décortiquer charge wana bébé. Donc Kokamakasi parce que tu as bien encadré d'un papa d'amour, le défendeur de la femme donc pour Kokamakasi parce que tu as déjà prête. Si vous pesa biso ba les meilleurs. Kopé ça makambo donc boya on a déjà na 15h na Bikapi, ça va inda mabe avec une nouvelle vague. OK vraiment avec une nouvelle vague ko pesa biso mo eloko moko te batakala oyo yebi pende sepelisa ka yo esala ke oya lelo na kata mondango. Base kinga mingi na bato boya ye Barato bako finga o Barato bako tonga Kimaye Merci beaucoup. Nous sommes tous les 8 mars au Bombeli Bino Makambu donc Oyaka Ebele quoi. Merci. OK, vraiment en tout cas Toyo qui est vraiment président quoi album Tozelango quand normalement, Bissoto Lobaka a toujours, mais l'homme propose, Dieu dispose. Soit na biso ali le 30 juin, to pesa binango. Moi to pesa la date mort fixe, exact parce que comme Mika juste à 70%, ya misala na biso. Mais le moment venu de tiko to luka moyen, ceux qui ba fiche comme prêt, bilo que na usine de fabrication, usine ba laki biso ke robima officiellement la date telle, de trozong la bino liso pour que to yeb ba meloman exactement na telle date.
vraiment en tout cas balobi album bakopesa na nous jour te mais tozozela kaka tozozela parce que depuis que totolia ka moi biloko ya bien oh papa d'amour amesana kopesa ba fanatique ne papa d'amour moi aime na kati émission ya ndule news oyo leki na Congo français okoloba nini pona bato balingaka yo pona bato ba makaki yo tant moulaye ba fanatique à planète élégance. Toyeb ça va encore to bon bel album kitoko ba couleur eza moi ebele ba pas en patience au moni donc l'air boza na ta cuisine moi ba solo ebimaka moi ba solo to bandi déjà na ta kina le 8 mars dans le 30 mars to sepeli sabat o ba roya rota la biso occasion là mais ba pas la moi ba surprise peut-être la mélodie a bien soki olingi otindela michopo maloba yebisa soi po batir tanaka tous les temps chérie akoma irondela lula nelikolo aboya kokita na se abala mopepe nani nana nani nalindanda nani ndanda nani nani shiramenga nani nani nana nani ndanda nani otema na nga na pesa na yo okimi ngai okeye ngai 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 nga chanteur na biso bozo ba chanteur papa yoza chanteur yoza chanteur d'avenir junior de Londres mokonzi ba 1 na Congo te mais na Afrique mobimba mokonzi ba 1 junior de Londres batba kanga comme on a très bien baroyoka nzembo na ye partie de moi la nouvelle vague a nzembo partie du corps donc baroyoka ko ba ko découvrir ndenge nini jeune oyo ba talent boniaza na kati quoi. Voilà papa pesa mo makambo. Ouais merci. Nerambungu parti mosusu nzote soit problème kasi motema teroro baningara po soki motema ezwi problème double brassard zoto mobimba ekomi infecté mawe o popo tozokisi motema nanga papa na Rodrigue yekomi osiene makila Ani Dembo ezokisi kimela nzoto donc très donc mangama danser sur la partie du corps donc papa d'amour un grand merci à papa d'amour pour alors ça là que le monde entier découvrir puis vraiment merci beaucoup la nouvelle vague pour comprendre la ligne toqué non donc rien à dire vous allez plein soya vous n'avez jamais décidé. Ok mon président merci beaucoup d'être bien na Congo français vraiment en tout cas émission la biso chité nango déjà comme comment on la souka parce que le maman faut ba ke ko pema na bi onora ka ba maman mingi président bandi le loté o pesa ba maman valeur mingi président o ko loba moi eloko ni ya souko tikela biso na kata Congo France pour komo kende na yo ole na loba na o préfère na yeba kaka mama wanga wa bolingo mama wangai wa boboto Sophie hote ngai bolingo bana bomwana yo moto lakisa ngai kobwaka lokolo yo lakisa ngai nzela ya kelasire lelo yo ngana komi moto mama pongi ya liboso na libumu na yo kolia ya liboso na libumu na yo sanza libwa ya mokumba na ngai ngai nazangi eloko ya kopesa yo mama Mama, 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 yeah, 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 oh, mama, mama, oh, mama, 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 yeah, 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 oh, mama, mama, oh. Tout question moko yekando oyembisi ba musicien ba chanteur ba chanteuse na yo président est-ce que zo bangate ko bimisa bango boelo bo mona bakeni ba komna bango place mususu bazuyo bango e ko solo pas citer vraiment zo bangate ko bimisa bango na TV bo no zo sala bango ba produit na yo mais le bon na mati mo fleurir ba mati ba ko te ba mati ko tanga ba komboti déjà une réalité à vie mutu azala éternellement azateli lobanza megane mtetika la seko donc viendra un jour au kabwana na bango toujours kaka ndenge to bandaki ndenge pe place moko roya peut de croiser des chemins to kabwani mais souhait nanga na souci nangai na prière nanga za to kabwana ndenge bien yazala une grande dame pour nous défendre la culture congolaise il est pas à une grande dame pour nous défendre la culture congolaise il est pas à un grand monsieur pour nous défendre la culture congolaise mais ce qui n'est to négativité donc mama botangai to kabwana akufa ngana tikali
papa botanga tokabwana na natikala orphelin lelo donc toza la seko na côté mais le plus important la temps autres ensemble ba ko quand même ko mateya ba conseil ya bien et pas une ngai attaquer non seulement patron na bango grand frère na bango parce que na moins plus d'expérience par rapport na bango collègue na bango et par rapport à l'orientation là ba profiter nango na oa ozala mayele bana babota maka 4 et 5 mais bango nyon surtout bazora éducation mo na parents na maman bango nyon baza na avenir mon côté moko na moko toujours la chance na un pas en avant un pas en arrière voilà. Merci beaucoup. To sepeli ko yamba yo président lelo na émission na biso relation na ba collègue na yo obusana bango musique kala ezaka ndenge ni boza opanza na pando to boza na relation mo soudé. Non artiste émission tout na mibali na basi to yoka na vrai na bango to so la très bon bango. Mais il faut ça la confusion on n'est pas des amis. Tout ça ba collègue ya musala, tout ça vraiment rapport mo ya très bien tout le monde sans exception. Wana totiki binobo kende en tout cas to sepeli minko yamba o président mo soko za bambote pe na bayo yo ba olanda na internet bayo ka papa d'amour apesi bango bambote yango lisa en tout cas bambote na mimi na opesa na paradis na surtout toutes les bonnes chances aux en avenir mo malamu na opesa bambote la trop soko le pas ya énergie toutes les bonnes chances à venir na la merveilleux et puis Junior de Londres, yo pe na peso mbote belé à venir na yo ezala besoin plein fait parce que za la talent est belé et puis to robo ça na peut-être za na womo les drummers les plus chers ou za na facture il y a plus cher que les Kanaka RDC mouvement surtout alors ba koto to za na manzaka les solistes multicouleurs so besoin na makolo bomo za ba multicouleurs do ba multicouleurs wana bon mona ngosko ebima na matoi na kata album na biso nouvelle vague et puis la peste sumbote mingi na chaîne nabiso Congo France et pas une abino nyon surtout na patron nabino talara ba joli nana boy donc tout ça boy beaucoup tani lisusu donc na énergie avec paradis donc ça li plus pour exemple moi nabino donc ba maman nyon surtout à RDC longo n'est pas nabino ma maman boza na force boza na courage parce que moi oza moi na bino bo s'exprimer to yo kabino ba boule na bino ezani ba penser na bino ezani to chabino maboko et puis biso ba mibali to diriger pe Congo à trop to comme ça la soif il faut maman moko peut-être donc nzamba sunga un jour vendre la magistrature suprême pour le moyen diriger mboka na biso Congo le vrai changement de oyo batu ba koko zela na mokili yangwana. Merci beaucoup président en tout cas chanson la tatanga yo vraiment Nicole Nzemba lobi na vandata na diriger mboko Congo ko sanga bien wana pesi mbote na président na ngai mon boss José Didi Pumba na pesi mbote asala ke ngana simba micro pe na vanda na ngwende na pesi mbote na ngana natama la leze ma copine balobi mwasi nzambe Nicole Nzemba mama mokonzi balobi Nicole Nzemba mama mokonzi o boyo fandi Nicole Nzemba mama mokonzi wana pesi mbote na ma copine Audrey Luzolo mwasa lekili sala sosone lengi balobi hey okokate na kata Congo France nde makambu mbote na mama Emilie Nzemba motema ya tous pepele ya mbetolo mbote na makopine na ngai walobi sunita ikenge ya basunita mwana bata eli ikenge na pesi mbote bele babibiso bana ba mama na pesi mbote bele wana na lobi bisous bye to monani à la prochaine émission. Cara, moleque.